Et voilà, bonjour, bonsoir. La bande de tout, Bazuli Baro Kolanda Bisso na Clé Média Télévision. Tout ça toujours ko s'abonner, ko liker, ko partager surtout beaucoup plus ba bon week-end na bino partout boali boso na biso na ba tablette na bino na ba ordinateur partout bozwami boy ba ete to ko solola o bengami na monde ya cinéma. Boy to pesi mbote na président Yoshua na niveau ya Canada, sans oublier Maman Katikanik, Maman Limbizi, et puis Maman Zozana End. Ma bonne fête Nabino. Et merci beaucoup, Tozana Maman Leki Misolo, sans plus tarder, Topesi Umbote. Bonjour Maman Leki. Ouais, bonjour tonton Irano Kiala, bonjour na Batutu, Balandarabiso na Clé Média Télévision, na Miss Lolomoto TVD. Merci énorme na ba suggestion, ba partage na bino ya ba émission na biso, ba like, ba commentaire. En tout cas, ba commentaire ya malamu zamba pambola bino. Ba tope bo ya ofinga. En tout cas, nzambe amona bino. Et pe nzambe teleme na batu nyonso to ba ya ofinga nga. Ba onso ba ya ofinga na ba commentaire mo panga na kolo kata bino 2025 boko tate. OK. Mbote belé na maman Zozona End, la maman des opprimés, maman supérieure, maman motema malamu. Mère sociale na biso moko na pesi mbote mbote na maître Pati Pacheko lokolo ya mama Chekola na pesi mbote ebele en direct de Paris. Maître Mathieu Kazanga babi maître Mathieu Kazanga na pesi mbote ebele mbote ebele na mama Chantal Selemo Chigo na Londres babi leki ya batu ya maître Mathieu Kazanga mbote ebele na Nancy Mandende la patrona na pesi mbote toujours na Paris wana mbote ebele. Merci beaucoup. Merci beaucoup Maman Leki Misolo. Ouais. Lelo vraiment esengoza makasa ko yambayo et surtout ba félicitations makasi to sentir vraiment Misolo moto TVD flèchera toujours likolo batu awa bido mai pasi basilisi me baluki ya chasser pezo mo na soute na ebite ndenge ni makambo chaîne ezo kendeni Misolo moto TVD. Na yebinda kwa nganga te na yebi kombo na Yesu kisi na simba na maboko eza kombo na Yesu singalo keto nanga eza kombo na Yesu sekra bapawa nanga eza kombo na Yesu soki makasi esilinga nalukaka kombo na Yesu. Donc kande tolobaki biso tozaba oyo tokenda kara na sama kola tata toaba oyo tokenda maombi ebi eza na mutu mususu mutu azokanisa ye aza so nini or ke mutu wana nzamba lobi en qui j'ai mis ma confiance. Donc nzamba zo batela nzamba zo pambola po toza bana nzambe tozaki presete tobwaki tokoma ba fille ya misapi ba fille ya maya mungu ba fille ya lembola kuna ze ya dongo toboyaki tozelaki temps ya nzambe tozo matamale malembe omoni avec Dieu tout est possible. Avec Dieu au mata malembe mais au réussir. Tout le monde oazara pressé na vie azwakate parce que pressé et simbisa mutu touche. Ya omoni lelo ba garçon belé ba koma batamisala ya sima ba fille belé ba koma ba lesbienne pour omone lo osala te pour na nini asipota ki pasité. Or na kata désert bana Israël ba sipota ki nzala ba banda ko lia man chaque jour et puis man wana ezaki te ke ba gardon pour so bombi man et alors o bombi production et se produire te ezaki so ba lia style o etikali ana ba oliango souté donc ba bomba te pour ba lia na tongo po pola yango chaque jour nzamba ando kitsa man na kata désert bana Israël banolia akitsela bango ba kai po balia kaka po bazaki na besoin misuni. Donc nzambe merci oya pesaka en tout cas na pesika ba merci vraiment. Merci beaucoup Miss Lolo, je vous fais appel na Clé Média Télévision pour soutenir biso, vous en avez besoin de publicité, vous en avez besoin to chapena mo pepe to lobela activité na yo to zala wana pour no sala ngo ndenge zala la publicité pe na qualité moko ya malunga to sala pour na to cha mo pepe ka ndenge zala ka ezaka pour na bakute mututu wazape fanatique ya tonto Irano fanatique ya Maman Leki Miss Lolo yaka senga demande na yo to satisfaire yo comme il faut. En tout cas ngana yaka kaka na analyse moko intelligente quand to lobaka to mo poussa maele
par rapport à SB et loko na baki banana ndako so na yembi misolo na komeko soulever point O na soulever za nini bandeko même na Barcelone même na Real de Madrid Vita Imana Mazembe ezaka na équipe de base oto bengaka base bamsuku babenga bango babenga bango banani tozaka na ba remplaçant tozaka na ba titulaire voilà tout ça effort wana na sur la maison na sur la bato libanda te na lobby na besoin structure wana ya SB zonga ndenge ezalaki eza communication tonto yono par rapport ya analyse na yebi ke ba demande bandeko za rebelle ba demande pe ya buzo bezala pe ebele ote zula biso et ya rapide na ba problème en tout cas comme demande na sengi na mams na sengi na équipe technique na sengi na ba organisateur na sengi na ba tutu to me ko réfléchir sur ça tozala na ba biso ndenge tozalaki na bango kaka na SB to ko éviter pe mo kambo ebele mama leki likambo yo etali poison ya mams ici là et qui na deux chemins na koloba bamsu balobi eza maladi bamsu babite ezaki poison bachelaki ici là to me ko kenon analyse moko normal en tant que humaine si la za mutu azo vivre azana ba potentialité nyonso azana ba organisme nyonso mutu azaka nango akope kobela mais moi on a poison et dit à quoi to me ko kenon avant to kota likambo shirika tonton Irano nalandaki ndeko na ngai tonton Moura na pesi mbote tonton Moura ayako yelo bapeke a révélaki pe révélation mosusu batelaki noko Jérémy Chabani pe poison. OK ozo comprendre na monde na biso poison ezali kambo kamwa te ozo comprendre kangana ventilateur pour matériel on peut moins mingi likambo poison batie poison ezali sur likambo kamwa te OK ibutu batele poison makalunga batele poison mama top série mo pa yaka lobaka batela poison mais ya ma top nde na santé wana zaki na ngwana nde na bwaka ondima ba alobaka ke batele poison to ba ada yulunga ya dadi di kambala akufa batela poison ozo comprendre mondo yo eza tango nzamba zo matsa yo il y a aussi d'autres personnes au bolinga ba faire chiter yo OK soki ngai nazoya koloba ndenge batu balobi ke batele mams poison na yo koloba ngo kopesa neti réponse na question tuninga parce que il y a 1 mois et quelques semaines to yambaka mosala nzambe autaka Zimbabwe afandaka alobaki amoni groupe ya batu mais na kata groupe ya batu wana amoni 2 dames abaoke bakeinda kwa nganga koluka sila bakoki ete mais si là il faut ça l'attention parce que na 2 mois au etikali novembre décembre ba otiele poison donc nzambe asalaka likambo te sans à révéler secret na ye na ba prophète babi tout ce qui est révélé est condamné par de prière prophète a succès ka lobaki boyebisa madame sila aluka nga OK bato ba komisele message abenga ngatang nazana awa na Kinshasa po azaka na Zimbabwe aya côté à l'église a prophète na biso ozo comprendre tango to yoki ke sila bato poto basali ba émission balobi ke mams azaki empoisonné azaki na hôpital bato poto ne bazaboyi bango bazwa information so mams aki poto bango ba filma ba tsela banini image ezaka na loso pa na bango c'est que makambo bango ba yokaki lokwa bazaka na poto biso za na lifelo nde bango nde mutu bayaki nango oso comprendre tango bango baye nango mamsi etombaki peke mamsi aza na poto toloba nini toloba ke bango mutu bayebi baye nango biso pe to ya parce que ngana yebi likambo mosala nzamba lobaki ndenge ba luka sila donc batu ba osala tout balongola sila po aotia bango mal à l'aise. Pourquoi kaba trophée pourquoi travail nezaka likolo tout ça yo moni te bake ko luka trophée ziko mo award ya Kinshasa ziko mo Kinshasa na yebisi yo tonton Irano elekelanga sko tango sikoyo Sherika oyoki ke balobi bateli mams poison ba cité kombo na ote OK ngana yebi badage lo baka mingi qui se sent piqué connaît la paire connaît l'affaire qui s'esquisse s'acquise tango batangi communauté comment yo okoya ko s'expliquer oh non nde nazaboye na yebi ke balobi na modi na fin na ndako na oki balobi bateli ma sœur si la bisalu poison batu ba oloba ngai na nimi nyoso to bo oloba na yebi ke bo finga nga tout ça mais non
Mouto ebike na nga na likambuté. Enfin neni. Voilà. On s'expliquer neni. Comment on s'expliquer aussi longtemps ba cité comme on a été. Osomona. Yango eloko ye ko réveiller batou. Mais en réalité, on n'a pas cité le nom de Sherika. Voilà. Tozongi lisusu na émission moko Naomi Barcelone à Salaka. Période Davina Fingaka Mams. Aye kwaya kutuke akwaya ko lobela Davina, ayaka ko kote la Davina na suka na ngolo biba comédien bo bongsama ya misu. OK. Pokala mingi te bolela. Parce que ça qui analyse que non a joué bien. Sikoyo tangu o lobela kamba bongo. Batuta ba moni siko ke Mams abeli. Batu babela bililit. C'est ça. Pour ils ont m'appelle ba message, et ça un message à prophétie. Ba message monsieur bima il y a une année. OK, bon tiens la si la poison, il faut faire à ça l'attention. On se comprend. Nous avons révélé na batu. Nous avons révélé le secret na ba serviteur na ba prophète. Parce qu'après si batu doit prophétie pour ba mona pour la codifier, dit bien communiquer ça et codifier et tonga ya kolo, peuple de Dieu. Logiquement parlant, moi je peux pas faire une publicité, il y a batou mususu. Il faut na teka produit na produit na ngeza sila bisalu. Omoni. Donc Sherika tika kozala agité. Mutu atangi kombo na ona katsa makamba poison azate mutu pe tangu pe batela batu poison et ba na raté. Na moni alobi lisusu ke ye akena na ndaka sila ka 2 fois. Soki aliena sila aliaka na sila na restaurant sur invitation ya sila. Mais poison zaka batela ka mutu poison na biloko liate. Poison monsieur comme na mbote. Musu c'est comme na enveloppe. Musu c'est comme ba betio ka boye. Camarade na ngai nushka. Azaka ana kwa na biso. Batela ke poison muta betie ka boye na lipeka. Tanga baluka aspirer poison. Voilà. Abela sérieusement. Nanya tangi kombo na yi. Qui l'a accusé? OK. Qui se sent piqué connaît l'affaire. C'est ça. Pour nga na bi ke ba accusé et pas y a personne. Tant premier yaka batala ba paramètres nyonso. Voilà. On se comprend. Na minute oyo ba otala e kozala yete. Batu ba bazo soupçonner. Yo ko se fier na soupçonner. On se mona. Po ba lobi yote yo lobi ondimi nyonso. Tandis que biko nango Laetitia mutumu na bi to saka ndeto yo kanaki. On se mona ke ekotsa batu na katsa ba doute. Mosaka nde boyokanaki nini? Non. Et surtout le poto pe lobi, celui qui n'est pas avec nous est contre nous. Yo ozana biso. Mozon ngolo boloke na zarape na bango. Tandis que biso pe tozana bango na bango tango bano jouer pas na bango ba peno pe so rôle malonga te. Voilà. Oye ba latisio veste ba commission patron ba jouer so boss ba jouer so responsable. Ba fongolio. Place ba no monoza limité, ba pesio passe. Obi bat bazamaile mukia. Voilà. Donc ça veut dire que tu me expliquer na ba kuko ba ila biso ke maman leki botika bongo tonto Sherika zakana biso azo travailler na Mams, tozo baby c'est la Mams ba relation na. Ça veut dire que ba pesa biso sans raison. La film maman Monique Aza. On ira ça dit. Ah bon. Donc allez-y comprendre que ermo mambo ebimara awa et ya pour un sentiment te. Biso batu baloba na biso kaka ba chroniqueur. Auto soutenara si la maman aloba na biso alobi batu ya Kishasa. Ba chroniqueur ya Kishasa nde bakabola si na batu. Na monya lisusu aye lisusu. Oyibi moko. Tonto Irano. Na poso aloba mingi te, mais au moni négligence. Un jour, bato bavana bano comprendre que bato bazaka na raison. OK. Même ça na ba jaloux partout. Peut-être bato ya croire que bato bateka Joseph bazaka bana libanda te. Bana Joseph propre. Oh. La famille kuto mona bato babota mi papa mo maman moko. Muninga moko azui papa pesa na otoka apoto eza ngamo na sombaki yo pe somba yo bato ngako na mega marque mega oyo tala marque o eza ya papa dati o eza ya mega marque eza ya original eza euro plus
Oh alors que ça m'a chinois na monya o chinois. O mundele. O mundele. O tali différence tene caution. Te o yaki na nini te? O yaka se comment? Na occupé oté. Miss Lolo. Toke malembe bandeko. To solo makambo na kimia. Tolinga to solo makambo na kimia. Voilà, to su ba éclaircissement ya maman Leki alobi. Il faut tolongola hypocrisie. Moi hypocrisie déjà to bandango kala depuis début à cause de la babakouk. Moi hypocrisie to bandango combattre ngo déjà. Alors aujourd'hui encore une fois to comprendre il y a des hypocrites au pays bazar entouré pembeni ya mams. Ba ko sala ka semblant lokola te oyebaka nga na casquette moko boye na ko sala kaka ndenge na zalaki ata nazo zala na yo il faut pas na zala boye même na armée. To yebaka ke soki modo de pesami ke soda e fatele maboye fu bango nyonso ba respecter muta lo bateke nga na hôtel maboye te pona zaki soda ya ngambo mususu ezakati. Ça veut dire que to meka ko chama yele na makambo to ko pe ko perdre mams na se lo yenge na se sentiment pour dire que te azakape mutu ya bato. C'est bien bon ko zala mutu ya bato mais il faut ko prêter un na bato nini. Oh, ozoza na bango entourage. Les solo oyo pe les sous tozana ngo parce qu'il y a beaucoup des actualités to ke nango molo parce que ma solo eza ebele ko solo bandeko boko tuna ndeni bolobeli likambo te ndeni bolobeli likambo te en tout cas tozo couvrir na temps to baki lelo tozo penza ta ebele te to partager mon message oyo na mwa ngonga moko boye oyo ko senga poto solo yango. Alors tozo kota likambo oyo etali Bijou la reine na lo bango clair aye ko sala ka de réponse par rapport à vidéo ya ex mari na ye asalaki bazomela babo fort batonisi milangi ba ko sakana na bana manzanza bano bazaka so bamonika place ya komela ezali baye bavandi bano bakomola bango ba coureur de bouteilles ole to ba coureur de jupon ba komoma de coureur de bouteilles place ka bavandisi masanga baye kovanda wana po bazwa ta moko ya komela to mibale. Bijou lelo alobi azana mingi ya koloba soki ba meki koya akoya lisusu akotanga bakombo na kolanda vidéo oyo Bijou la reine asali na émission okoloba nini maman Leki? Tonton Irano, merci beaucoup na question tuninga na obanana na Bijou. Chaque sortie médiatique na azalaka na mingi oloba. OK. Maloba elote. Seka na ngote. Ah. Tonton Irano, on est sur le lobby. Ngana va analyste. OK. Posez une question. Oyebi ngai ne na zaboye ngala na umisa likambo te. Tango likambo eza déjà na moto bimisa ngo ka mbala moko esila. Chaque fois loba kaka nana mamolo beze ebele kanenga loba lokwa kizengi. Ah, lokwa nani? Kizengi. Mazana loko ya malonga oya ka koloba te. Soki ozala likambo oloba yaka loba mba moko yoko moliela ka oliaka ka mbongo na ba chaîne metaba oyambo obimise loko te. Oh. Yango. Zela nanu yoka. Na kena na mbale ya Bijou. Papa Eric wa zoba. O mayele te. Omoni mobali ya solo. Jama ko fanda pona 4 bouteilles ya masanga action. Oh. Obo tonsi na milani na mesa bo mela e peso biloba loba. Donc za mobali moboye na sakwiti obimisaka secret ya ndaku na yo. Yango ba fingo ki bisuba osuba na mbetu et pas moi si oyo balaki. Bible joloba, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Mais tala sikoyo, est-ce que Papa Eric a trouvé qui bonheur ton malheur? Oh. Bible quelle sous ce lobby, une femme sage bâtit sa maison, mais l'essentiel la renverse par ses propres mains. Ce total Bijou, kotala eboy, et sa première divorcée. Oh. Po biso autre dans les réseaux sociaux de moko yango peut-être ngani na moko yango yeba zoloba ke papa ya bana na ye aza colonel papa bana na ye ex na ye peut-être weza yili bala basala ka mariage basala mariage o nalobi yo Bijou mariage eze loko oyo balobi yango institution divine. Voilà. Nzamba sepela na divorce te. Déjà moi si on a divorcé, on s'est remarié 5 fois. Est-ce que moi c'est bongo? Attention à balani na mobali mususu. Ba on divorcer karate. Et puis ça sous n'importe. Et puis li ko na ngo couple na bango mbalenga na benga ngo couple ya nanyo bonyoma.
Ah, ok. Mwasi ya zoba pesa ye mobali ya zoba bafanda libala basala makambo ya bozoba bonyoma arigete makasi abe soka yebaka anga kota na makambo ya boye avant bakena mariage bafandaka bazalaka babanda kozala chaque jour asa banayi kovanda na ndako ya libala amikotelaka deja problème eza nini ke yende aza femme insensée likolo nango bakutani bango mbale bainsensé basali mariage ya bazoba donc ozana moto okotela te entre bango okotela neti nani est ce que nga nde naza boye nayebi nga papa eriki nafana na ye naliaka na ye nga naza analyste namoni ke makambo basali bango mbale eya mayele te bazanga mayele koma makambo ya couple na bino osi bokabwana kala bakabwana deya kala ti ntango babalani ka boye piu après quelque temps donc babalani lelo après 2 jours babimisi bango na flat l'argent sali ti bambongo pe ya mabe mbongo oyo mbongo 1 papa Eric ntango bayosalela inventaire ya flat place ya mama Monique oyo ezalaka na bandale mbongo emonana te mwasi mbongo ya cotisation donc moi toloba mwasi mutambali mobali po ntango aloba ya Sylvie bongo apesenga $3000 nayebisaki mpe Belvie kandi asengela ngai mbongo pa mama ni mama tindelenga $3000 nasala mpe message ekomaki esali 6000 biloko ya kolia bongo aboseli mbongo nganga mbongo nani ya nganga mpe kutubieki kuna libala mpe moto akezolango kisi yani libala ezadi nganga azali mibali ne o kisi teli wazaka kota likolo kuna oyebi yeti ye pa pesaka 500 ne eza basoupçon ezali esolo soupçon soupçon non eza esolo bongo ngasi na likambo lokuta encore mpo yo mpo mona ntango ovérifiera secteur eza ya solo ozo comprendre siko likolo nango nga nayebi mariage mobali nde asimplikaka na kati ya likambo yango ntango yo ozosenga mbongo ya sale epai ya Sylvie bongo ya Sylvie apesi yo 3000 bofutisa 2000 oyo obeta lisolo ndenge yo okendaki kosengasenga mpo osala mariage mais peut-être pour nous faire voir biso ke apesaki baénergie na ye ase sacrifieki te bato balobaka mpona oloba te mais asalaki baénergie omoni nga juna obala nyonso mobali nanga moto abimisa naa nango te orpheline de père et de maman Zozo na yo maman Zozo soki apesi nga mbongo na ngai na tiango na soki apesi nga mbongo na ngai eza ya ngai na tiango na kesi bo maman Zozo opesa nga mbongo na ndo alo maman Zozo opesa nga mbongo asali mobali na ngai c'est incapable mais ça par amour a contribué na oyo eza mobali soki aye kobala mwasi il faut azala capable kala bamama so bando olata maputa oyoka o mon mari est capable bakomba bamaputa mobali moto asintegraka na kati ya libala makasi ye mpe Eric pas s'integraki papa Eric mosu mbongo libala peka eutaki kaka na poche na ye moko moto oyo explike ndenge akenda osenga oyoka soni te obeta lisolo ya ndenge okendeki kosenga osengaki boye omoni libala tala bijou sambela nzambe apeso sagesse mpe intelligence po faso ozoloba lokwa mwana mokie mwana mokie mo boye o akoli mpe bien te pasi eza choc douleur moto bovandi bopartage bato bayeba mon honneur olobaki nasaki arrêt cardiaque bango est ce que ayebi arrêt cardiaque sur elexini mais jamais de la vie na lomona moto aboye te moto olobi ke nasali arrêt cardiaque mofani na kiti osali mpe mission tikanga nauti olela chef piko nasali naruti na bahôpital non ozalaki na hôpital toza lokuta moto outi na hôpital osali ata mpo rumeur ya maladi na kobima ya matanga ya piko esali ka 2 jours moto so outi na hôpital oza convalescent est ce qu'ofanda na kiti obando osala peut-être affection ye ezalaki nango ya piko eza ya yo te bozalaki bino nyonso ya lisboy mais affection ye ezalaki nango ya piko eza peut-être azali na lisboy ya pa mundwere azali na oyo ya biso te ayaka nde kojoue epa na biso azalaka na oyo ya mundweri mais problème eza nini couple wana mibale ezali bato wana mibale basaki bozoba basala bolingo bazoba Eric a contribué na eloko te mwasi nde amibalisaki mpo bayokaki obalaka na suka nango ye olobi ke nasaki communauté de bien te yoka senga nasala communauté de donc ozomona ke mutu mo boye siko so mobali azaki na mbongo olingo sa communauté de bien parce que lokola yo moko mibali yango boye ko sala communauté de bien osali séparation de bien ndiko nango o récupérer ka congélateur o bapesaki yo cadeau
kuna na nini na place qui porte parole musalati c'est le foutu et pour tes congélateur oh yoko somba ba congélateur ça sous cher na mikolo 500 litres on va combien au cas si ndenge ça kala 500 litres on a $500 non congélateur est kita to congélateur net congélateur on ngala nango na soma ki on cherté mais za makasi ça la kamakasi moteur nango très wow batuku tout so ba ya balula ko peut-être go sunge pa chata masanga te kaka na lobi boye na vie tozala mayele ba secret mususu ya biso to ka kobimisa ngo na réseaux sociaux te neti boyo beta li solo nengo bana okendo kosenga obeta ba porte pour mariage nos aki na besoin ezaki to obeta li solo na lamba ki biloko $3000 biloko $3000 on a mbongo senga mobali na oboko aza incapable yo bimisa ta $50 pour pesa mbongo biloko olia bon on pesa combien pour mbongo surtout ya kolamba ya biloko ya basali et uti na poche moi si il a bisenga senga mbona za gérer abana ko gérer hôtel munene ndenge wana za hôtel ngo oh hôtel munene yo kasi na mbongo ki gérant au bimisa combien pour moi c'est un avantage pour l'exhibition qui a dépensé qui met les corona un avantage et ceux qui n'anzela pour battre nyonso batale mission ba batale première mission logiquement par là ba Monique Abidjan maele yo ko pesa bon conseil te ba luka se réconcilier parce que la vie est tellement longue makambo pe ba surprise musu nzamba ko bombela bango pina simezali et ça peut tarder ngai marraine te conseillère da bango ya mariage te camarade ya bijou te ngai o bijou bengaka madame na biso madame mama magistrat kangela nga fi wana na kinkole na uti tournage nazoya ko porter plainte ngai na fanda na pesa bijou oya salaka nga piège bakata nga pota seri to ando kana tata te nga na vande la muta bongo na ke pese conseil bana mama obala na ina benga ngate ya suka nde o ekabwani ba lo bakenga mina kina mpepe mubi donc c'est ngo pona pardon te nga senga ki mam sto chana seto za baba ku to bosana donc mutu azana ba compte à rendre na ye ya za bakuki ye bijou amutu malam mame pela o baba na ko lia na e masu akena ko kangisisa e mame pela kena prison pona bijou la reine likola $100 au mois sa vie de la pesa kai muta bongo kasi aza mutu malamu bino bo mone mutu malamu po yo lo ba ba mikie a mutu malamu te mutu so aza mabe ngana okamo ya gabi tia côté la bijou bijou oyo mutu akena ko funda ya gabi pa mois si moko bo ya gabi alo malamu bali na ye oh ya gabi c'est la sentiment OK ngai la bossa na mutu azokisa ngai te ngai ko nzoko mutu so azokisinga na otika lo bossa na ete ça chrétien ko limite yo to tangi ba vexer biblique na plateau on c'est la biso kindingwa on a bijou la reine obe ko limbise chau on a bijou la reine chau ah no pona yo ko limbisa bijou za chau misi lo to bongo la motema 2025 to ko to limbisa bande ko makama 2024 tika to ko na 2025 na makama bijou za baku boy boso papa qui a signé comme bako yete o pantalon la talo comme teza diarrhée ça ah comme baby ma bijou baby bali biso bakena olinga eza sumba eza sumba eza griffe mon bali la forme voilà ba gotier nzamba lola eza ki li pressé ka ya libala to posa nzoto eza posa nzoto eza libala te eza ki posa nzoto bataminene bongo ba ko posa nzoto makasi ya ba bassin mais non na CP kana bijou lo moko ba papa na bana ba mbote esika bozwami bazo reconnaître quand même bino bato boti ba mobile na ngandi nazo reconnaître mobile na nga papa bana atoko ba couche chapeau na papa mara mwalo beza eza normal couche chapeau na papa bana nanu basali divorce dans l'état te mara ya wanga na mobile oyo alataki alliance ba photo eza na réseaux sociaux et les kana ya mobile yana kutu wa beta solo ex na ba photo ya mso elimwa mais oyo po olongola parce que akondi maté ba photo mi balika ya mariage yo na bien franchement mutu azalaka boité mutu mwasi bo bo fana ne mabala te ye libalo umela kezaka libala oyo ya babali ete
nayebi makambo ebele. Oh. Ah, yo po ngoya ndamu po e pa basa makambo abombi aboye kwa yende bo. Ngai makambo na ye o nayebi so na betie awa aloba pela ke mutu bo mtalobaki yango. O comprendre? Nayebi makambo ebele. Oh. Na o champe. Babengo to batu na yo miss makambo nini po na yebi batu baza bayoki yo boye. Bakobengo moi moya wa butu butu kolala te miss makambo ngo ezayini loba. Na oloba ti bola loba te. Tango ba benga ngana. Tata bolinga moi sino. Na kamwe ka ningo zo regretter su ndenge ya Gabi à côté libisha. Oui, nga la regretter parce que ya Gabi ye moko abeta li solo. OK. Bijou akenda ko benga mwasi moko boya Gabi ando mana mobali wana. Ayebisi mwasi wana ke ya Gabi azaka mbanda na yo. Mwasi wana ye moko bengi ya Gabi ayebisi ya Gabi pona linga ko mingi. Po ba pesa nga na adresse no makamnyo seri ya Gabi utaki ngola. Ya Gabi obosa na bondeni. Ye ebima na munona ye moko. Ya beba na batu nyonso ti. Te senga kominde gona bino. Merci beaucoup. Babaku. Est-ce que yebi ke zaka cousine ya ba cousine nanga? Mais ngai jamais kaka ndenga sala nga na lali dana na boloko to wana sololo butu na biso na kasho aya obenga lisusu bala lisanga vendredi samedi po na ye la reine Fabiola keba aka mutia mabe okebi sa mutasele okebi sa ye mbala boni ba obenge semeki tout okele ki sert ko bala soute po mabala simbi na yote libala après 3 mois de divorce alokolo pepele koza lokolo pepele me fana libala ngoti fana libala mobali oyo ya kumisa ya colonel ngokota oyo ya zo kumisa ya colonel azala mobali ya nani oyo ya camionnette journaliste mo akufaka na nini na Canal King Lopez te camionnette bola mbala soki bola te azala mbala camionnette Mamouza pardon bolimbisa total film septième épisode ya Mama Monique total film na biso tokota na distraction te total film tokota distraction yo tuninga question na répondre te on a vu total film ka mbala ya bato ndako misi bango ya ye après sima libala ngo eza so englengi te ekufi ba mibala ya bato ba perdre énergie na bango oyebi ko bisa monga libala pona bala mwasi tonto ikaneza mais affaire te mais c'est que yé mon tapé ça qui pour maman balo akabona na facilité bo c'est que yé mon peut-être bazo qui peut-être fiancé été ou soit qui était fiancé été bon avant bazo ta fiancé oyo zolo ba wana tango si abi côté là déjà libala ba no va danda kumoko ba comportement wana papa Eric so na mutuka à côté na mutuka avant liboso ba benge Eric de Suisse azale na ngola mais ba cause de Suisse. Et là on est pas salobi on va mususu omona tangi classe mazama ele te bon yemo kwa mazama ele matangi classe te donc na tuni yo yemo kwa zama ele ngala ono l'accès na alliance olobi na banako l'accès na alliance ba nini ono l'accès ba ono l'accès nini faut mais faut les cours français na alliance ono l'accès la réponse na banako l'accès nyonso na ko koma yeba ko koma te na lobby monsieur Sili pardon total film bandeko total film 7e épisode Monique ya ngwana to consommer film réseaux sociaux miss mtando lakisa na bana ko lakisa ye na alliance totangane na alliance alemba bon wangana awangana mama mile tout ici mama mzee mo ebele otuna ngate obolobeli makambo boye pe koma ata muto ayaka théâtre ayaka pona yo tanga koma na sikisa wanga ni yo ezala ngo bongo koma bongo ko wanga na kaka yango moni mam sabi ki babaku ki baza ba fani na ye achi bango na motema wengba ye ko ba fani na ya biso te ko kanga mana fani teki ya mama ya mam site lokola ya yo okomisa lokola saki baza ya sila batasila na lobby babaku bazaka ba fanatique ya mam sisila yo peut créer yo mokili ko diembela na babaku te ba diembela te po baza ya mams o passe le moment zozo maman elimbizi tempa likolo ko solo lokwa yo nde sila na yebisi yo temenga mama so benga to umisa lisolo po ngala benga mama te mama déjà
na signe respect na zaranango na rotombo la téléphone te na lobenga mama mama te yeso ka bengi ngai to solo la to umelaka OK o comprendre ah mama na biso mais na ko ba do déranger te na ko na ba ko déranger mama bongo pété aza mama sila yo posa mama sila ngape mama sila na solo na ndeko na ngazo zozo binti Maman lecto si sona bambote na batutu balandi ba joyeux fête ba joyeux Noël na bango ba bonne fête ba 2025 ko finga ngaka na commentaire ona ko sale next ngota ngakomona Yolande Kumbu tout fina oyoki sote na mutu ya na longo ya makamba kibordi mais yo ngolo sanga kibordi ngala ma pasteur a tout to leka ko sakana ngate ko meko ya suna commentaire na ngate ngabenga kawo o finga zoba yonde zoba na ba famille na yo bama yo benga mtu zoba oyo fana na chaîne otala yo ndo amaele te na papa mususo ondire ba o ngana oyo loba na batu o baloba ike nani noko segende nga kufi azaki ne omonde akomaki te to kota likambo to kota na prochaine émission mutu ba oyo sela nga journal que de retenir yo ne faut avoir de retenir azoki mo wala pana yo kala be mission azaki ya mopana mission so to zaka ba il était grâce à be mission to ko pe bato maele to mo ko tamona mo mo ya nze pas poser la retenir te na nzela bon zo ba pas de retenir il faut avoir de retenir Malek bambote bambote na pesi mama Zozo na and na pesi bambote belé président yo Mbote na yo maître Patrick Pacheko Cheko la lokolo ya mama mbote na yo maître Mathieu Kazanga mbote na yo mbote belé na Nancy Mandende la patrona mbote na Bibish Makiese Kutubila mbote ebele na papa Joseph Kutubila motema ya mama Bibish Makiese mbote na Ariane Nzuzi aux États-Unis mbote ebele na mama Jeannette Kadiku Manzembe mbote ebele na bébé Nazareth Lyongo mbote ebele na mama Elimbizi hymne national mama Afi Mayemba mama Yvette Pemba na pesino ba mbote ebele chouchou na nyota ya batu ya sila bisalu mbote na yo mbote na bambaku nyonso ya monde entier o bobengaka bozaka wana pour soutenir Agabis nyota merci beaucoup merci na Feza Mayaya merci na maman Makiese na Belgique merci na batu tout o boyaka kotala chaîne na biso o boyaka ko finga te me boyaka ko pesa conseil neti ba maman na ngai belé ba benganga na privé Maman Astrid a bien na privé, Maman Denise a bien na privé, Maman Merci beaucoup Maman Leki Miss Lolo, merci beaucoup Nabino tout bozo qui t'en Rolanda Biso na Clé Média Télévision ainsi que Miss Lolo Moto TV to lobi to chamo pepe to considérer télévision o so yo bondimi bokanga ba chaîne mususu bokanga kaka premier ate biso to sa na ka pour satisfaire bino na ba actualité au temps réel surtout awa to lobi mingi soko mekaki ko bima libana to zong sur nzela. Merci beaucoup na président Yoshua na maman Elimbizi hymne national maman Zozo na Inde malgré tout to kana moi kala to sola et ko sala bien et puis to lobi ba bon retour na mam Cécile quand to lobaki to c'est la maman Sigezoya 2025 pe yango peut-être ba surprise pe ali moi et belé. Merci beaucoup tout le monde à la prochainement. Bye bye.